Salut bandeko nyonso balingaka makambo etali ke ba compte rendu yo babengi pe rando kasi rando ande naza mikolo rando ezo continuer nana Chantal baza osambwa nana eza bafille mo bavanda na Suisse baami na France nanga badéclenche rando nanga do na otika te. Chantal lelo na eli yo Chantal pe na ye mobimba Chantal yo ko se chaper boite bouke kotonga na banana na WhatsApp ngasi rendona. Donc avec ça Chantal ndenge eza boye lelo nga na ye kopoata yo kosambwa yo na nana lelo boza ya kobeba. Chantal yo oke kofundo fungola mbanga yo yeta oke kotonga na sando bisire do azo saki ndumba salite ye wana aza na mondela kokita ngaki ezo Kinshasa ake kozwa 10 000 euros ake kopanja makolo kuna basi ba epa ingénieur. Chantal otongi na WhatsApp audio ebimi naza nango so otie tembe na ochango. Chantal yo oyebi makambo osala nga namoni Chantal ndenge eza boye makambo ifo koma na famille namoni nga ifo na panja famille nde osanti sirendo na nde afonctionnaka o comprendre yo ndenge oza boye obando obima na mobali ya na bino ya bijou beau-frère no direct Chantal yo si banana beau-frère na yo likata beau-frère no ekota ko Chantal obosa na dépasser mbangwe oyebi ke ya bijou cancer no ayebi te oyebi ke famille na bino mbaba ayebi te kosiba na beau-frère. Chantal yo nazokende no na hotel toke restaurant boy te Chantal na okatenga na bosa na te Chantal na benga mama bino na benga ya bijou na vandi sa famille na expliquer ndenge yo zala mwasi ya mobala ya bijou na bino yo zala mwasi ya papi church ozobima na beau-frère no o azovandisa no ndako moko Chantal misa mabe makasi beau-frère no ovanda ndako mo grande sœur no abale azwi yo okomo vanda pa grand frère na yo okomo vanda pa ya bijou na bino grand sœur no peto ya bijou abale azwi yo leki na Chantal to vanda yo kome kobima yo be na obi sirendo na to yebisa Sandra te bomba secret. Chantal ozali na besoin na mpona sa elo sentinelle ta boke esi na papi chomo bala ya no beau-frère na yo. Chantal na restaurant na nganda na kanisa toke kuna beau-frère na so biso bataba tolinga na yo amisi so masanga a dépenser na kambo na bi beau-frère oza gentil mbongo ebele boye o dépenser nzokande a dépenser kwa bi ka ki kosiba na no na chambre pe beau-frère no tala vanji delicate destin na pantalon nga nazomona akopso me so masanga amoni ke sire donne photo longoli ye likate si vimi po asibo amoni sire do a osabareta mais en même temps que sire donne fois za posa sentinelle ya okengela so bat bazo ya sire do abeta ba siffler obetela beau-frère no kenga na zamuto obeta ba siffler 9 fois so na beti siffler une fois donc to ba une fois ça le quoi 3 fois signal so na beti na pemi na beti sou 6 fois donc na beta 9 fois la kisi ke Chantal mutoya Chantal to boite lelo okende kotonga na WhatsApp oloba $15 aza tellement avec Chantal yo ok kotonga te toki malembe Chantal yo na yele pe mobimba na obenga famille na obenga mama bino na vandi se ndenge yo oza kobima na beau-frère yo bo serendo ne lekale pas ngele kate Chantal tozoke na restaurant na beau-frère arsumbe biso bantaba tolie amesi so na masanga esi ayizito nani beau-frère no papi cho kuna ndo benga ka beau-frère papi cho ba serendo na Chantal ibo kende esi na ngeka na invité bino po boza ba petite sœur na na sepesa bino bo kende nzuka tango biso to kewana apesi so mbongo a transporter belé mbongo ebele mbongo na kutu na ozona zina so mafuta choko na tela
nabi e beau-frère mbongo ebelo kalbola biso abi ya Chantal belle-sœur na flatake na gatake na lingaki mi na ndengaki belle-sœur nga mpe nazwi Chantal toke totemi na Arabis wana Chantal akomi prete osirendo nazwa biso kende na kotelema na Chantal asali nini azongi na hotel wana beau-frère yebi kaka sirendo na kei Chantal nga na okende Chantal abifu sirendo aza sentinelle ya okengela biso na kotango likata ezokota ya beau-frère ni papi wana papi cho na libolo ya Chantal nga naza okengela Chantal obosani nga na tobola lidosu na hotel ana bino bandosi balaka na chambre 6 n'est-ce pas Chantal na beau-frère bandosi balaka na chambre 6 Chantal andolinga chambre mosusu te ka chambre 6 pour Chantal na Chantal tobola lidosu parce que Chantal a la cirque dans fond de a sanga de série dans mon temps surtout aussi ba yo tala biso a tala de beau-frère si banga Chantal o laksanga kindoki na mona likata beau-frère na onde bola na mbetu de beau-frère na ndo fino mabele ndenga bando fiba de beau-frère na chika mtakala nga na ebi mtakala beau-frère na yo a partir li dousu o ngana totobola na chambre hotel à bato totoboli li dousu na zibiso combien un mois to bolo male mbelelo to goruchi ndambo lobi to yesu to goruchi che sale le dosso loba Chantal n'est-ce pas kotala tinde bofa olonga bilamba bofa na tindenga bande ko simboli bolongo na zomona moyena kosola te jwa kuna ngana kufa na kangi ko kosola na liduswana poso na kosola bofa yo kana zo kotala bino pona yo zakisi kopesa confiance to bote Chantal ozomona mabe o trahi na beau-frère kuta zo sibo na mona Chantal tobola lidusu yo tango beau-frère na zo koto libolo beau-frère azokota likata na libolo na yo salut bandeko nyonso balingaka makambo etali ke ba compte rendu yo babengi pe rando kasi rando ande naza ba mikolo rando zo continuer nana Chantal baza osambwa nana eza ba film ba vanda na Suisse ba ami na France nga ba déclencher rando nanga do na ochikate Chantal lelo na elio Chantal pe na emo bimba Chantal yo ko se chaper boite bouke kotonga na banana na WhatsApp nga sirendona donc avec ça Chantal ndenge eza boye lelo nga na kopoata yo kosamba yo na nana lelo boza ya kobeba Chantal yo oke kofundo fungola mbanga yo eta oke kotonga na sando bisirendo azosaki ndumba salite ye wana aza na mondela kokita nga keso Kinshasa ake kozwa 10 000 euros ake kopanja makolo kuna basi ba epa ya junior Chantal otongi na WhatsApp audio ebimi naza nango so otie tembe na ochango Chantal yo oyebi makambo osala nga namoni Chantal ndenge eza boye makambo efo koma na famille namoni nga efo na panja famille nde osanti sirendo na nde afonctionnaka o comprendre yo ndenge oza boye obando bima na mobala ya na binoti ya bijou beau-frère no direct Chantal yo si banana beau-frère na yo likata beau-frère no ekota ko Chantal obosa na depassi mbangwe oyebi ke ya bijou cancer no ayebi te oyebi ke famille na bino mbaba ayebi te kosiba na beau-frère Chantal yo nazokende no na hotel toke restaurant boy te Chantal na okantenga na bosa na te Chantal na benga mama bino na benga ya bijou na vandi sa famille na expliquer ndenge yo zala mwasi ya mobala ya bijou na bino yo zalaka mwasi ya papi chochi ozobima na beau-frère no o azovandisa no ndako moko Chantal misa mabe makasi beau-frère no ovanda ndako moko grande sœur no abale azwi yo okomo vanda pa grand frère na yo okomo vanda pa ya bijou na bino grand sœur no peto ya bijou abale azwi yo leki na Chantal to vanda yo kome kobima yo be na obi sirendo na to yebisa Sandra te bomba secret Chantal ozali na besoin na mpona sa elo sentinelle ta boke esi bana
na papi cho mobala ya no beau-frère na yo Chantal na restaurant na nganda na kanisa toke kuna beau-frère na so bataba tolinga na yo amisi so masanga a dépenser kana kama na bi beau-frère oza gentil mbongo ebele boye o dépenser nzoka nde awa dépenser kwa bika ki kosiba na no na chambre pe beau-frère no tala vanji de likate destiné na pantalon nga nazomona akopsu me so masanga amoni ke sirène donne photo longolé ye likate si vimi pour asibo amoni sirène donne a sabareta mais en même temps que sirène donne fois à pose à sentinelle ya okengela so bat bazo ya sirène donne abeta ba siffler obetela beau-frère no kenga na samuto obeta ba siffler 9 fois so na beti siffler une fois donc to ba une fois ça le quoi 3 fois signal so na beti na pemi na beti sous 6 fois donc na beta 9 fois la kisi ke Chantal mutoya Chantal to boete lelo okende kotonga na WhatsApp oloba $15 aza ateliba de Chantal yo ok kotonga te toki malembe Chantal yo na yelo pe mobimba na obenga famille na obenga mama bino na vandi se ndenge yo oza kobima na beau-frère yo bo sirène donne les kale palange les kate Chantal tozo kena restaurant na beau-frère arsumbe biso bantabatolier amesi so na masanga esi ayizito nani beau-frère no papi cho kuna ndo benga ka beau-frère papi cho ba sirène donne na Chantal ibo kende esi na nge kana invité bino po boza ba petite sœur na sepesa bino bo kende nzoka tango biso to kewana apesi so mbongo a transporter belé mbongo ebele mbongo wana kutu na ozona zina so mafuta choko na tela na bi beau-frère mbongo ebele okabula biso bi ya Chantal belle-sœur na flatake na gatake na lingake mi na ndenga ki belle-sœur ngape na zu Chantal to keto temi na Arabis wana Chantal akomi prêter au sirène dans zwa biso kende na kotele mana Chantal asaini azongi na hotel wana beau-frère bika ke sirène do na ke Chantal ngana okende ni sirène Chantal abifu sirène do la sentinelle ya okengela biso na kotango likate zo kota ya beau-frère ni ma papi wana papi cho na libolo Chantal ngana za okengela Chantal bosa ngana to tobula lidosu na hotel ana bino badosi ba kana chambre 6 n'est-ce pas Chantal na beau-frère badosi ba kana chambre 6 Chantal ando linga chambre msusu te ka chambre 6 pour Chantal na Chantal to tobula lidosu parce que Chantal a assir que dans fond était à sanga de sirène dans mon temps surtout aussi ba yo tala biso tala de beau-frère si banga Chantal o laksaka kindoki na mona likata beau-frère na onde bola na mbetu de beau-frère na ndo finu mabele ndenga bando fiba de beau-frère na chika mtakala na ibi mtakala beau-frère na yo a partir de dousu o ngana totobola na chambre hôtel à bato totoboli di dousu ni zibiso combien un mois totobolo malembe lelo to goro chindambo lobi to yeso to goro chi che sali le dousu loba Chantal n'est-ce pas Chantal totobola li dousu yo tango beau-frère na zokota libolo beau-frère azokota likata na libolo na yo kotala tinde beau-frère olonga bilamba beau-frère na tinde nga bande ko simboli bolo ngana zomona moyena kosola te jwa kuna ngana kufa na kangi ko kosola na lidusu wana poso na kosola beau-frère yo kana zokotala bino pona yo za kisi ko pesika confiance to bote tantalo zomona mabe o trahi na beau-frère kutazo sibo na mona